Papa, na bengi on a informé yo. Publication les gars qui est bado ba ISC ya IPC. Leki na ngazaki na kati. Nde tozosola na boye. Leki na nga misaki mabe pa ba image wana ebimaki. Leki na nga mibomaki. Na soni ndenge publication etambolaki mboka mobimba. Akokaki ta misali mama bibomi nde nazosola no boye. Toti kotika leki na nga na morgue. Nde tozozonga. Bapara bamama baboti. Bobenda bana matoi. Bobenda bana matoi botala bana mboke bebi mokili ekomi mabe. Leki na nga kufi très tôt. Leki na nga ya oti kokufa toti kotika ya mibomi likola soni papa bandeko. Pasi nazokoka koloba te. Nde nabengi nayebisa yo papa na ngai. Nazokoka te nzoto ezolenga ntina sali yo message voice oyo nayebisa yo. Nakoki lisusu te. Kotika nga tosunga nga na babondele. Zambe na boya, olatike mo vandina bosantu. Ozinga mina majeno, bakoyemela kayotongo pepopa. Mbote balandi ya MDGD TV mafuta ya sika nzambe ya pambola bino. Toe lisusu na continuité ya lisolo ya bana ya IPC. Les amis, makambo oyo ekomi sérieux, ekomi grave, ezokende vraiment mabe. Quand on a lobaki na émission ya liboso niveau makambo ezokendele, ça craint. Et na ministre ne tozoloba boye moko ya ba jeune fille oyo ba publier mitakala auti ko se suicider na kombo ya Naomi. Na kombo ya Naomi mwana wana soki bomoni elongi na ye to sala effort to tcha elongi na ye na miniature et puis na bilili ya voso bozo yoka aza vraiment mwana moke. Komona ye je ne crois pas qu'elle a mais aza na 20 ans. Et pour votre information, ba jeune fille o bomoni na ba vidéo bato ba moni ba vidéo wana bango nyonso te baza bana IPC. So botali bien bokomona ke ya moko pe bazana baza bana ya cycle d'orientation baza bana ya école secondaire. Baza bana ya ba 5e, 6e des humanités. Parce que bana ba 16 ans baza na kati, bana ba 17 ans baza na kati. Moi na 16 ans 17 ans ok université te, voyez un peu. Soki penza tangi bien kama yele makasi, à cause na chance peut-être ya kosili sa classe na ba 17 ans. Mais mingi toyebi ba présentaka to bazwa examen d'état na âge à 18 ans, toyebi yango ezaka bongo 17 18 ans. Soki asa ake na normal ba o peut-être aza azoi mois retard o kapé 21 à 22 ans classe za na retard ndete ndenge tolobaka. Mais comment elonya mwana ana azomona na aza mwana muke. Elle a moins de 19 ans. Et en fait tomeka ko expliquer na vote na lisolo na émission ya liboso réalité o ezoko se passer to circonstance o exali ke bana o ba se retrouver mitakala et que ba vidéo na bango tambola mokili mobimba ba dealer to pe ba commissionnaire oyo bazozo ba photo na bango bazo pesa yango ba marché et pas ya bato baza ko luka bango siko parmi ba dealer yango baza ya ndenge na ndenge na ba masolo boute koyoka ya ba porte à poti na koyoka eza na vidéo moko ya mokuse eza na chaîne na ngai ka MDGD TV esali na limite esali 1 mois. Boromona na koma incroyable mais vrai. Eza mindele bazo expliquer. Yana ba fille moko mindele bazo expliquer parce que baza pe baza na média. Comment est-ce que ba contactaka bango pona kosenga bango juste ba photo ta musu ya makolo na o kaka. Ba biso kanga photo makolo na yo to zwa vidéo makolo eza kitoko tindela biso ba pesi yo mbongo. En fait, eza ba gère ba biloko oyo bana na bazo kutana nango. Mususu oka mwana mukaza ane influencer facilement. Surtout ba mboka na biso modèle ezalelaka wana.
okata musu ba ebisi ono ko banga note eza nango eloko te ba osala eloko te yo zwaka photo na yo to zwaka video na yo tindi ba opia mbongo ebele e ba yebi te ke ba mbongo oyo pardon ba photo bazotinda c'est au prix de leur vie ba yebi te parce que bato bazosenga ngo ce sont des occultes oyo bazokozwa ba photo wana po basala ba échange ba aura bazwa bango nde tobenga na lingala bayiba bango ba moto yo monika ke yana ngoka photo eza ndenge moko na lisolo to uti kobeta ya bato baza koteka misapi na ba Zimbabwe e na kozonga na lisolo wana to pe na komeka ko expliquer moke tellement ezokende de pair na ba réalité oyo eza na mambo tozolobela bato baosenga bango ba photo na ba video baza banganga bandoki bato ya misala mabe oyo ke bayebisi oke yo kolukakisa mbongo awa toza na besoin ya bato et forme ya kopesela bato eza ebele parce que lelo Satan a changé ba stratégie bandeko na ngai yango tozo ko alerter bato bobongola mitema non seulement bobongola mitema rassurez-vous que bozala makolo nyonso mibale kati na bonzambe relation na yo ezala malamu na nzambe ba garde fou ocha pona nini ba porte d'entrée ezala te enfin que epesa yo avantage pe force na monde ya ténèbres parce que monde des esprits eza complexe so obuki mibeko ozali na position ya faiblesse eyana ba vie mususu tomenaka et empêchera nzambe et limitera nzambe à défendre biso na bandenge moko boy tant oza mutu moko oyo ya ba vie ya niaka désordre tu fais ce que toi tu veux oyo moneza malamu bien que tam supozo que l'église tout ça ezo renforcer adversaire pour ton information et nzambe va défendre comme tel te tu dois te rassurer que ozo honorer nzambe yango bible ezoloba na ko honorer oko ako honorer ngai banga nzambe ndeko na ngai tant ozo banga nzambe et ko rendre fort spirituellement et monguna olonga yo te mais tant ozo banga nzambe te ko banga nzambe lingelo banini ko banga nzambe lingelo ba ko honorer ye ko sa volonté na ye ko boya mabe ko sala malamu c'est ça craindre Dieu. Siko lelo bato bazo prétendre ko sambela mais bazo banga nzambe te yango bomoni to ça na ba très sérieux problème na ba vie na biso esila raté bato ba sambele belé mais ba résultat eza moke pourquoi parce que ma nzambe za mamba ba principe mais malheureusement to respecter ba principe te yango moni na mentionner na lobby tant ozo ondimeli Yesu ou encore omi benga mwana nzambe rassure-toi que obanga nzambe honoraka ye pose à la protéger. Les amis, le monde va mal. Satan a changé ba stratégie, a multiplié ba stratégie. Yako sala batu mabe. Bana oba osenga bango ba photo. Balakisa makolo, balakisa mabele, mizwa mutakala bandeko, la nudité entité. Déjà babomba on na sabilamba. Soko bimi bolumbu na miso batu ba oganga, ba kango na basinga ba oloba ke wali boma parce que bolumbu babomba ka yango. Eza sacré. Et tant ba osenga bino ba bolumbu, c'est significatif mon peuple péri faute de connaissance de la Bible. Et puis c'est en tout cas moi personnellement ezo lekelanga komona bana na comment est-ce que baza ko miso ba vidéo ba obanga na bango te et vous envoyez ça aux inconnus. Les amis, je peux comprendre encore. Au tindele ngo chéri na yo bolingo eza na buzo banango l'amour rend aveugle. Même bolingo Bible ezo lo bango ke bolingo mona na ngo mabete. Bible zoloba que l'amour ne soupçonne point le mal. Tant on a dit que chéri na nga linga ngai, nga na linga kae, j'ai confiance. Vous voyez un peu. Toi batou. Et quoi arriver pe bosoli na téléphone, ça va, je vais te voir mon amour. Au tche caméra o la kisie mabele. To salaka parfaite. Et quoi comme la mutu nyonso. Yango bomona ke maman pasteur, tata pasteur moko ba mutakalize. Et ça ba réalité. Vous voyez un peu. Yango bomoni, ezana ba maramususu oyo. To kondanaka eza pe na ba mamususu oyo c'est vrai to kolobela to condamner ou encore to kopekisa mais quelque part tozo comprendre circonstance ni ne sala ke muto akoma na point wana mais ngana zo kamwa batu boyebite vous restez nus comme ça et puis bozo ba vidéo na botindela bango mais attendez toza wapi en tout cas eza mawa mingi et ça la passe et bana batu ba victime ba innocent mwana oto ekolobela awa aza mwana moke parmi bana oyo tolobeli ya ba IPC et consort et na miso baza déjà mikolo ba expérience à vie même na ba vidéo oto zui o ba ko sala ba mamu na bango bazo sala wana vous sentez que a vrai jogo oyo aza vraiment na expérience mais oyo vous comprenez que
ayebi na ye eloko te. Donc bana na baotombe bavictime baza manipulable baninga baokosa ye bino boyebi bamauvaise compagnie bazangaka te. Surtout mutu soki abeba nde nayebisaka bino aolukaka bato nyonso babeba lokola ye akoya kokosa yo ke non tala vana yo eza nango eloko te nga na meka tala zongisa bosala boyo mpo ozi osali malheureusement ozoyeba te eza bapiège na bavideo wana bandeko eza na bana ya mike mike baza pe wana oyo baza kopenetre bango bandeko naoki mawa naoki pasi namoni video moko place wana na comprendre te nazwi natindela moninga monga na bise mama yo ozala mayele yango mwana oyo azoka pasi to azoka bien bolimbisa ngai mpo abebisi elongi ndi yeki zengi azolela epui nakamoka nzoto ngo ndemo libanki ayebisi nga mère omona teke mwana wa mwana moke mwana moke makasi aza même pas na 18 ans ou encore 19 ans donc emonana ke ayebi na ye makambo yango te asala ngo penza te en fait la petite abandi na kozwa plaisir ya sexe te mais malheureusement mibali baba mitema mabe mibali baba ndoki les hommes excusez-moi quand nde nayebisa bino ke y a des moments où j'aime dire des choses telles qu'elles sont po to mona gravité ya makambo wana ndenge ezali olala mwana bato ya mokie s'il vous plaît wa mokolo wa tata mokolo et puis ozwi susu ofilme ye mpo na baintention nini to mpe mpo osala nini bandeko tonton moko aza wana tonton te ba tonton parce que bavideo yango eza mwa ebele oyo ya bana mike mike bazolela wana mwana bato ya moke amitandi na mbetu on dirait likayabu déjà ezolakisa ke ayebi eloko te parce que aosa mouvement te aosa eloko te donc avant on dirait en fait elle est renfermée à elle-même on dirait lo mo baforce ye et bozotala bandeko libende baokotisa mwana bato bolimbisa on dirait lingenda ya mose oyo ekabola mer rouge et la petite vous sentez que aza l'aise te mwana bato et puis eloko yango lezala ta tout droit ya kotengama boyebi babilo ya kotengama ezalaka mwa ndenge esalaka pasi en plus eza monene mwana bato ya moke non seulement ça bandeko batali bavideo wana bayebi makambo na oloba non seulement ça place bomonake bana na bana mike bainonsa bayebi eloko te misu baza na baba jogo bayebi neti baba bauniversité wana bankutu bazokoenjoy tokozonga epa na bango bana mona moni wana bandeko vous sentez que même baza mal propre bayebi kosukola te e bomona ndenge tonto kongola okota aobima ye nyonso poto bolimbisa ngai baperte blanche etondi na kimobali na ye congolaise femme congolaise babenga bambika bolimbisa ngai donc vous sentez que bana mwa mike bayebi makambo te et vous prenez bana batu ndenge wana en fait ces gars là bato akokanga bana wana normalement parents poka Afrique eza neti poto te na Afrique le parent baboti baza na mentalité to lolenge moko oyo bakoliseli bango de même pe na ndenge oyo bazwelaka bana parce que na poto so mwana aza victime ya bamakambo moko c'est vrai okosilika oza na maîtrise moko oyo bakomate siko kosolola na ye mundele azalaka ndenge wana biso na Afrique neti bavideo wana ndenge etamboli bongo eloko liboso ozwa nkuba nano or et pourtant tant babeti yo bokoti mwana kobanga tamuso akoka koloba te et lelo tomona victime mwana o akufi amibomi et pourtant c'est vrai parents nyonso même moi qui vous parle leki nanga to mwana nanga na mona makambo boyena kotomboka mais eza eloko o fale baluka na basolola na bana wana bayeba esalemi ndenge nini na circonstance nini et mutu yango to bato yango botindeli biloko yango bazalaka wapi tokozwa bango ndenge nini bokutanelaka na bango wapi bomoni procédure wana ekosala ke bakokanga bato ebele parce que il faut bakanga bato na badossier oyo mais malheureusement Congo yango ekipaka nango makambo te nandimi kutu te lete ezolandela makambo yango nandimi te et pourtant il faut lete landela makambo parce que bana mosusu baza bana mikie eza na petite fille moko aza wana mama na ye aza camarade na ngai mwana na koza na 16-17 ans donc parmi na bavideo bomoni mwana moko bozomona ya métis baforme bamétissage ya kitoko makasi ya moke penza mwana moko ya mokie na foto mosusu azwi suki akitisi na elongi na foto mosusu alakisi mutakala mabele mais abombi elongi mwana wana abebe vous voyez mpe aza mwana école secondaire aza mwana université te babiloko ndenge wana baza bato akokanga ya kokangisa
Siko il faut luka solo na mona boye ba comment est-ce que bo kende na makambo yango. Certainement peut-être bazaki ta mususu harcèle oyo. Ko solo na bana wana, ça s'est passé comment? Na circonstance nini? Nani abengaki bino? Nani parce que ba mauvaise compagnie bazebele ba ya ebele baza ko bebisa bana bato. Neti ba oto mona ba universitaire wana certainement ba bato ba koti bana bato nakata ba makambo mabe oyo. Po misusu to mona penza na ba video na ba jogo. O penza mona 22 ans mo sentir que non ayebi makambo. Asala kala. Yende kutu mener de G. Yende kutu mutazo mema azo tambusa ndembo. Mususu kutu bandeko na ngai, mususu kutu na moni penza. En fait, azaki conscient ayebi ke ba o filmer. Abinya yoki bilengi. Atali penza caméra pesi bizu na caméra. Bat ba moni ba video na ba ibi mamna olo ba mère a kosa te. Nga la kosa ate. Lisuma mukeza la kate. Bon toi ba to faillible mais na sala effort na lo ba vérité. Anyeki bo sentir penza ke non jogo. Ayoki bilengi aseki aye penza na caméra che bizu mwa. Oh soki tsusuki to amina zalaki alinga ganga yebi sengwe. En fait c'est ça. Do bazako sepela bako nyeka. Après l'obitang roinda oke ko miboma siko mibomeli ni. Tant yo bana longola bilamba libosa caméra yeba te ezama mamabe. Tu savais pas que c'était pas bon. Siko ke no miboma poane. Ok miboma poane. Yango monitor ko sala vidéo opona koloba na bandeko ke soki boyebi batu tope bana o baza parmi bana oyo ou encore vous pouvez conseiller en général bolo bana babosi ba kenango likolo mingte parce que ma esi esopani. Prenez peut-être le temps solo la mwana tona bana boye ba comment est-ce que brosala. La petite qui vient de se suicider a komaki tant mambwana epanzani parce que attendez nanya ngo penza likambo ekomeli ndeko na ye mwana na ye abina to sepela. Ba parents ba moni ba photo ba vidéo esali soni na quartier na famille mwana komi mal vie ba boti ba okoka koliate selo ba information de tozui ba parents bazo koka koliate et la petite a commis soucieuse komi kangela na chambre et tout ça normalement ba salaki programme batinde na Lubumbashi ake continuer classe kuna ke novanda kuna et neti fala kende lobby lelo ye ake komi boma donc jusque là tozo yebate ameli babiloko amidiembiki to akufi ndenge nini. Donc je crois peut-être ti lobby to repesa bino suite parce que ndeko moko alaka biso fati na biso ba vidéo ya grande sœur ya la fille mais malheureusement jusque là tozo pe ba vidéo yango na noté mais ça problème était une fois tozo ba vidéo to retie la bino na chaîne to e ba circonstance nini na omi akufeli. Donc c'est cette petite fille que vous voyez là à Koki Shok Wanate. Koki Shok Wanate na traitement certainement il y a famille, attitude vis-à-vis de ce qui est tout à fait normal parce que c'est une honte. Et elle a fait vraiment la honte de la famille. Et bah apparemment tu vas accepter honte ya boy, va supporter la honte. Il y a mambo mwana uti ko sala, il y a ngo bomoni, peut-être ba silika qui va beta qui encore ba sala ba ko sala la fille c'est isolée, comme ka mikangela na chambre et tina ndenge likame komi. Par contre ceux qui ezaki na mi famille mindele balinga ki peut-être baluka ba consoler ye parce que mundela zala bongo mindela bazane ti ba africain te hein mindela ba na faso ba monela makambo mundela ebi ke mwana nyonso na a 16 ans aza manipulable soki abimi na mukolo ana droit ko samba te ba okanga mukolo na Angleterre awa biso na mboko toza soko bimi na mwana ana moins de 16 ans mwana mwasi ana moins de 16 ans yo si le cas 16 ans matati likolo on va t'arrêter à moins que ba prévez à la té moi nana ana droit ko loba ni oni a osamba te ote ezaki constatement na yemo ndima ngemo linga inde na Congo za batu muso bazondi bazoba moi na 12 ba violer mais bozoka batu mikolo na est-ce que bakanga na bakasi yemo ya ko mitika eza idiotie mundela ebi que moi na nyonso na ça 16 ans aza manipulable c'est vrai bana o baza déjà baza na ba 16 ans ou plus encore mais baza toujours bana de baba tout mo fallait ba yoka bango ba yeba comment est-ce que ba procéder. Mais malheureusement, tu es africain, tu as une façon de biso to mone la makam, nande to traiter la makam. Parents sont africains, loko aboya banana ko beta yo, ozo vrai kuba. Moi, je me rappelle, j'étais victime. Tant dans un mois la mouké, na habité, c'était hier, je sais pas, elo en ko matanga na makanisi nene. Na habité pour elo ko nezongelenga na moto. Bande ko faut ça très attention à la façon dont vous traitez les enfants. Ba blessure intérieure, ezababilo omoko etika la libela. Je me rappelle parce que nga nazalaka na bossa na mamu difficilement nazana o ba benga mémoire d'éléphant.
Il y a des fois, on rappelle à papa, na ngai, ba ma solomo, na zana âge, ba 5-6 ans, et lekelake. Et quand Moussakaï. Mais oui, ma mondeni. Et ça, te go, ba betenga le solo, rien. J'ai des choses où moi, j'ai vécu tant, na zana, moi, la moqué. Si le les a clair dans mon esprit. Mais j'avais moins de 10 ans. Imaginez. En fait, na olo, ba, par rapport à ba parents africains, de ba traiter la makamo. Bande ko nga papa, na nga kota kacho, pour na nga ta, na zana, moi, la moqué. Mais malheureusement, oui, ba africain, de tozalaka. On me rappelait ça. Soit disant que nazaki mwana mabe. Na kota papa na boloko. Et pourtant, nazaki bébé, je n'avais que 5-6 ans. Parce que je me rappelle à l'époque, ma mère était encore pour maman na papa na bakaboni, j'avais que 5 ans. Et 5 ans après, maman na yo kufa. Na j'ai 10 ans. Donc, je me rappelle maman na zalaki leki na ngala na zaki bébé parce que ngane to en écart à 5 ans. Na bossa na ngote. Toke ko saka na bande ko na ngai, toke ko saka avec des amis. Et ezaki na bana quartier na biso mibale. Na yebi peka ba kombo na bango. Dani na Nanouche. So bandeko na ngai o balandaka ba émission na peut-être ba olandango na sita musu ba okama ta ba oka na obeta lisolo. Malheureusement à l'époque nazaki sans protection, nazalaki sans na lobanini. En fait, abandonné de tout ce que j'étais seul. À mon ici abandonné à mon ici nga mwana muke na bipe le côté. Bandeko toke sakana to sala kukuleli pate. Na baninga ba garçon bana mibale. Boyebi bana basi na bana mibale so bazo sakana. Siko bano misuto ando sakana bango bazali déjà bakoli mwa muke. Bazaki un peu âgé que ngai, moi j'avais 5-6 ans, 5 ans et demi comme ça. Bango bazali na 8 ans, 9 ans tout ça. Bablo moi ndingona. Bon, nako sakana na certainement to bano kangana na nzoto. Boyebi ka bana mimike, mais ce qui est vrai nako wanga te na yebi. Il y a rien eu comme contact ou rapport sexuel. Non. To banako kangana na nzoto tozo sakana. Et boyebi Afrique nde zala no ba songi bazanga te he ba sama basalité voyez un peu tozo sekana biso eleki nango et ça là so 3 jours après mutuku ta ko funda azala ki pete tant to mano sakana ezai mwana locataire na biso lelo faut comment déjà tonton tata parce que amukolo na ngai or liso pe ba beteleke lisolo to vanda ka bona kata ndako ya koti ayo bisa ayo Patricia ba yebiga mère d'Orcas la grande dame Kombo ba pesanga et papa botanga c'est Patricia. O Patricia ba salaki ma basalite. Hein? Obi ke papa na biso tanga yoka kaka mbala moko zipanga mbata moko na bosa na ngote na suba na bilamba pwa na sota na zaina kiti na pumbwa taka mwana muke na banjo lela. Donc na koka okosola te na kwa koloba te. Père na biso a fâché. Bandani basalaki ebongo abima na ndako sans kokendo tuna. Akena osa trouble na lopango bana wana. So pa bundisaka batata na bango ba papa na bakangisa ye en fait c'est ça et là on a le bezani ba africain to zala na balolenge na biso moko boy o ezali malamu te papa na biso akota kasho abeta soki 2 jours et sango panzani na quartier bakangi pona nini o mwana na ba sayi ambassalité boy bi africain nde zala et pourtant nga kutu munazaki victime ole eza mamingi eza pasi bandeko toyebaka comment tovanda na bana, comment vivre avec les enfants. Et ça très important. Surtout biso tozu bangola ko bima, ya ko vanda na bapoto, ya ko s'installer aux na ba Europe awa. Et to comprendre mo ebele to fungwami. To somona comment est-ce que les blancs se comportent. Bon mundele, ana bezo kuta simba fimbote. Kaka na ko solo la zo lempa mwana, aza capable ko sandisa mwana makamu tout et bon na motema mais biso to ke na nzela na ndenge ba brutalité o mona pe mwana lobi ma lobi pe nyonso te tam so pa lobi pe lo te ka juste pas a consoler motema no to pe a nini a sepelisa yo lobi peut-être ba bilobela mais mundele te azo penda mwana vandisi wana laver cerveau nga moi bana nga ba memisa nga ngambo plus ou moins 3 ans passés 3 ans et demi mwana nga mibale na yebi te so pe sentiment ni nango ezwaka ye bautaki sorti na école baoleka liboso ndako na bus ndako na biso mbala mo tellement za mwana mo za lokwas bomunu bano balobaka mingi o bazaka mayele bele wana abano beta masolo ndako okuti so tosali bêtise mama biso simbela biso nzete et pourtant na tikele kutu beta bango te mikolo wana surtout ye wa liboso nde tellement za mo mobulu nde de fois na beta so na siliki mais ye na obetele wapi déjà zata akonda bamindele balinga bon te ba professeur bayoki bon mama mina simbela bino nzete bandeko nazwa problème quand nde bakangi faire ego la wana
e komi okende kotuna ba mituna ya kokende kosamba e yindela ngai oyebi ke na solina o mukolo na solina o mukolo azaki déjà na ba 9 ans et demi 10 ans comme azala pe déjà moi un peu avancé ngana c'est bienvenu so batuni okoloba te mama beta ko te jamais na koloba te ye kuto abani ogangela leki na ye yo pula no ke funda mama yo bandeko na ngai ngaki diba ba assistant social ba ya na école e mama tata nzambe nzoka nde bavandisa mwana o mukolo balempa ye mwana loba o mama asimbela biso nzete nga nzambe abeta biso na nzete fufu nga pe nayebi na nge loko te siko muko musuka ne ono mama kande bana kobenga benganga na kotuna nga makambo nga lobi no nga na beta bana te boko tuna o mukolo ba bisinga sisi bienvenue loba ko beta nga bi nga na ba bisinga mwana loba ko beta na kanza ni kelo bazokosa bindele bakosa ate boyebi ke toya na ndako bandeko na bisi bienvenue yo lobaki na ekole kenga na betaka bino namoni yango neti bablage ko namoni ka mwana azoseka te eza parce que loye moko amoni ka mwa wanga nango eza ta ndimi alobi ke no effectivement ndimi ke na betaka bango bandeko na simba mutu en fait c'est ça l'homme blanc mundele ana besoin kuta menacer mwana te ana besoin grimacer mwana te avandise kaka wana alempi ye akosi ye soki banini so na kosombela babombo so na kosala nini akowashi brain mwana bandeko mwana kosanza tout bosakanaka na bato te baétudia psychologie ya bana bayebi comment est-ce que les enfants fonctionnent yango bomoni na mboka poto so mwana fundi surtout likambo eza oyo ya kobeta likambo ezali attouchement likambo ezali torture do attouchement surminaire nini soki mwana ke kofunda bandeko ba acceptaka ba considéraka comme la moko sango kene gauche droite pourquoi parce que ba étudia psychologie mwana ba yebi ke mwana muka ko sakate selon mindele so to biso bongo non eza lokuta ba yebi so no bana ba ko sakate oui effectivement les enfants mentent difficilement mwana akokosa eloko ota mususu ayibaki bombo awangani mama na yibaki te mais ba mambo ezala kino ba fait moko réel elikana ndako oyo lo mo esale maboy bana bakosa ate oui bakosa kate emindele ba yebi makambo wana yango bomoni ba plus avancé ke biso donc okene no gauche droite te konyoko manote tala bakosandisa mwana makambo nyonso yango bandeko to sala très attention nde tozo bokolela bana yebaka kosolola na mwana yeba komozo vanda na mwana po o comprendre ba makambo mususu parce que yango muto ko sala ke lobby so ili kambo eza akoya facilement akoye biso mama ya isa ou encore papa regarde ça mais so tozo vivre na balolenge na biso tozala surtout na Afrique wana bakanda kanda na tango akaloka ba papa na biso bapesa bango bakombo ve cobra vie nani pona ya mona keno ya onande ki parent ki tata nzoka nde mabe makasi ta mwana wa mibomi dialogue ezalaki te bien que mambo komela ke c'est vrai ça la ki mabe mais quand même vous pouvez pas l'isoler jusqu'au point où mwana ke ko se suicider beaucoup ko beta été jusqu'au point où mwana mimona neti que non en tout cas ici il plus d'espoir pour elle et ça l'erreur est humaine toujours condamné ba acte jusqu'à la dernière énergie parce que ça m'a bé effectivement bazo mériter punition sanction parce que baza bana mais il faut moins modération na façon na biso ko ça la makambo quel gâchis une vie est partie comme ça muto akufi faut tes banane bien quand il faut tes banane ya mwana non faut tes parents faut tes parents il faut reba comment zo bokolela mwana to sala ba erreur ebele étant baboti biso to kanisa ke non tala neti mama moko ya Congo Brazzaville bauti ko kanga ye bazo sambisa ye punition oyo ya mona ya kopesa mwana je vais voir soto ko kotiela bino babilili wana ye punition ya mona ya kopesa mwana eza ko kotsa mwana na kata libulu ya mai s'il vous plaît quelle imbécilité batank oyo bamabulu ezala ebatondisaka bamai boyebi Afrique mai ezalaka pasi botondisi tank na kati ya mai botondisi tank na mai epuis ya moko bozo kozwa bamai bona bozobenda mpo bosela mosala c'est vrai mai ezalaki ebele te na kati eza mwa munene mpenza epuis libulu yango mpenza molai ekozwa ba 2 mètres je sais pas asalaka ndeni mpo akotisa mwana kuna epuis mpo abimisa ye azwi mwana akotisi ye kuna en plus grave bomoni batank wana ezalaka batongi yango eza na dalle
batiango dal likolo batika juste libulu ya moke o babendelaka mai e libulu yango bakanga yango batia yango mofinuku bandeko mama nazwi mwana kotisi na libulu wana azwi mofinuku ya dal azipi mais akokufa na étouffement te c'est ça les africains bolimbisa tozana mwa nayebi te baboniama moko boye manque ya baraisonnement moko boye c'est que bato bazobise mais tu peux pas faire comme ça et puis azotomboka azolobake non c'est une façon de punir l'enfant c'est comme ça que elle punit son fils son enfant pour moi naleki mobulu mingi attendez nasi na mona na Congo mikili babenga ngone lingala facile kala na YouTube je sais pas si na lingala facile mais fort possible moi kala tata mo aboma mwana ba plus ou moins 8 ans ya mobali likola soit disant ba punition biso ba africains dans la ba na biso ba punition na biso moko ezanga mituna makolo yo zo quand non c'est éduquer l'enfant et pourtant ils ont détruire mwana atina ki mwana ke somba soki biloko nini et mwana ye aebisi ke non akwisi mbongo so pa bungisi mbongo pona papa na mwana ale mbongo et puis mbongo ngo combien bandeko nanga combien abeta mwana siko sala nini akanga makolo na maboko na basinga abeti azwi akebuake na sa mbetu atiki mwana ana kuna c'est comme ça que l'enfant trouvait la mort na YouTube ka moko na YouTube et tango yo bimisa mwana zaya ko kufa bakanga ye azo vrai lukutu ba beta nku bakenda prison après azo lela sou mwana ngo mais c'est quoi ça bref bandeko tokomi na biso na suka eza pasi pe ma komona makambo bano basali eza vraiment soni mais baza toujours bana kande balobaki so mwana tuminda kunde linge loba te ke fo bozo pe botumba ye moto te aza mwana il faut opinir ye mais avec modération même bible zoloba yango faut ko corriger mwana mais avec équité quand même ezala na moi équilibre ta lelo mwana kufi bano basali makambo mabe moi personnellement nazo sepela nango ata moke te surtout soka na bwaki misu natali ba image wana komona bana mike baosala makambo mikolo ezopesanga pasi kate mena kanda en plus grave baosala yango sans préservatif s'il vous plaît ta ba maladi ndenge koma na mokili oyo et puis mibale ebele surtout ya bapoto bakendelaka babana wana encore babana mwa kitoko ta ba mabele telema ba jeune fille ale mibali bakomona bango na ba réseaux sociaux basi bangwana bakolala avec tout le monde sans préservatif sans protection comme ça nzamba lola e maladie esali pasi komona lelo une vie est partie comme ça ba parents nazolemba koloba te s'il vous plaît so ozaki parents moko moto ba laisser aller ba laisser faire ba biloko epeso mayele to pe ezongiso moto obimaka na yo ozongaka oyeba position bana balalelaka te balamukelaka te comme basi bakomi na ba 13 14 15 ans basukola bango basala makambo nyonso batala mwana azalaka neka mwana ata komi na 21 ans aza neka mwana bondimela ngai parce que j'ai aussi un enfant nakoma pe adolescent adulte lelo oyo naza mama ya bana 4 mais so nasongi nsima natali miroir mamu nasala na 25 ans lelo na osango te mamu nasala na 21 ans na osango te mamu nasala na 18 ans bien que j'étais déjà adulte lelo na osalango te au contraire kutu na regretaka mambo ebele donc pour dire que mwana aka mwana veillons sur les enfants les parents veillons sur les enfants topesa bana toli topesa bana conseil toyeba comment ova na bana parce que jeunesse oyo eza vraiment eza na ba réalité ebele ya na ba mambo ebele et surtout bana baza trop emporté na baloyenge na ba mambo kili vraiment c'est triste que le Seigneur nous aide que le Seigneur vraiment nous vienne en aide nzamba sunga biso les amis c'était ça pour na lelo pour na dossier o certainement toyela bino update ya mwana o akufi ndenge nini et si y aura aussi makambo toloba pour na lelo nzamba pambola bino merci beaucoup abonnez-vous massivement sur MDGDTV Mafuta Sika surtout faites large diffusion bo tinda balien na biso eko songa pe bato belenza maozanga te ko pambola bino soutenez-nous les amis voici ya mwana o amibomi Naomi yangoyo boyoka comment est-ce que sa grande sœur est en train de pleurer et regretter
que leki na bango akufi akokai soni te neti G bien kapesi ba détail te to koluka to yeba certainement bato bakokende pa na bango pour savoir ce qu'il y a eu to ko tenir bino informé comment est-ce que la fille s'est suicidée bande ko esali passé quand na yebisaki bino na émission ya liboso que eza milimo mabe eza normal te donc esprit de mort eza kotambola na ba mahambo ya mabe bakokende kosala bakoenvoûte bana batu bakoimpose bango babiloko oyo ezalaka te et l'irréparable commis bandeko na kondima soni na komiboma na koprofite kopesa message ti au son de ma voix ba français baloba les ridicules ne tire point c'est vrai soni ezala eloko moko ya kosakana nango te surtout soki likambo yango mpenza eza vraiment mabe mais na conseiller yo ata soni yango eza ya lolenge nini donc ntango naloba ya lolenge nini ko peu importe soki eza ya forme nini to likambo yango eza nini komiboma no te pourquoi parce que souffrance oyo okende kobika bisika oyo ozokokende et oza kutela kokompara yango te na soni oyo otikali kotika oui so mibomi pour ton information bato bakanisa so mibomi nde atiki mokilo makambo esili makambo esuki akepema na kimia détrompe toi soko mibomi okeli felo mutu nyonso atiaka fin na vie na ye azalaka condamné na moto ya éternel bible mutu ezolobanga te pourquoi parce que mokolo mpe mezalaka nzambe alobi mutu akodétruire corps ya kodétruire ye ntango atie na mokili atie na ntina peu importe erreur oyo okocommettre to okosala eza possible ya kobongisa okoki komiboma te tu peux pas mettre fin à ta vie tu es peut-être au son de ma voix ntango mosusu ayoki kozala eza soni te mais pasi to makambo moko bozobika mpo na yo monaka ke no nakufa na nga kaka mpo makambo yango esila détrompe toi soki okumibomi pasi okende kokuta bisika okende eza kutu incomparable eza million de fois que pasi to soni oyo kotika na mokili ya bato c'est pourquoi il faut faire très attention bandeko toyoka ndenge yaya ya mwana oyo azolela esali pasi esali mawa esali somo vraiment une vie est partie comme ça ata bino moko. Bonjour prophète Luanga. Papa, na bengi on a informé yo. Publication les cas qui est bas de IEC et IPC. Les qui n'ont qui n'a kati. Des tous sola nombo et les qui n'ont misa qui m'a bien pas image joigne bimaki. Les qui n'ont mis bomaki. Na soni ndenge publication etambolaki mboka mobimba akokaki ta misali mama biboni nde nozosola nopo toti kotika leki na nga na morgue nde tozozonga bapara bamama baboti bobenda bana matoi botala bana mboka ebebi mokili ekomi mabe leki na nga kufi très tôt leki na nga yauti kokufa toti kotika ya mibomi likola soni papa bandeko pasi nazokoka koloba te nde nabengi nayebisa yo papa na ngai nazokoka te nzoto ezolenga ntina sali message voice oyo nayebisa yo akoki lisusu te kotika nga tosunga nga na babondeli osunga nga na bapriere na yo papa kotika ngai te na respirer. C'est quoi peut-être Mais papa fungula. Madame. Mais qu'est-ce que fungula ya kini ya mtume kanga. C'est bon. Ya mama grand. Je me zose que non ya kenge kanga chandi. Na boki Je me zose ya kenge kanga chandi. Mungu vena crédit. Ah ya. C'est bon. Maman, c'est bon. C'est bon. Fungula. Ba metako fungula. Oui fungula. Ba metako fungula. Mungu ya mtume kanga. Mungu tulata. Nous doit rentrer moi. Je pense la peste.
Est-ce que c'est normal vraiment Il y a Chanel un va torché. tout le monde Chanel. Moussa, tu peux plier avec Vas-y, c'est bon, hein? Maintenant, la peste. Car on a tremblé même. Hein? Ah, Je t'ai contacté la kona papa. c'est bon, Imeni. Moi, l'autre, Ok. il est protégé. Muke tulen chama. Masika? Muke tulen chama. Muna salama ngene. Non, raison-moi, peut-être. La loi que couche pas télé. La loi. Donc on continue la loi. Muke tulen bon, chama c'est kama bon, maman. continue. Hein papa? Mais il pense que moi, C'est il y a bon. une Il y a des punitions que ça là, il y a. même il y a beaucoup de bakala ngi na nona nganga na basha ke normal. Which one? Ma, viens, tu Victor. Viens, Victor. Bressa. Viens, combien d'années on fait Papa est big mindondo. Yake kula nge. Ngeza kiona papa ke papa la yanga na kozo ya. Tala big papa sisi ngasi muna wa mama misa. Yana punition mke tula ngeza kutome kozo ya. Mume de pese pese. Zambe na boya, olatike mo vanzina bo santu. Ozinga mi